Dossier sur dossier, Jibe Mpiana, Oto Bengaka Papa Salvatore, Jibe Mpiana, Oto Bengaka Papa Chéri, Jibe Mpiana, Oyo Bamosusu, j'ai dit bien, Bamosusu, Babengaka Maestro. Naebite, Yozo Landabiso, Kombo Nini, Opesa, Jibe Mpiana, Kombo Nini. Koma yango kana commentaire kande tokienda kashimama étoiline, ngana lingaka toujours boya kokumisaka. Star na bino surtout na ba commentaire. Koma ba kombo nyonso o lingela kapenza ba bengela yo Jibe Mpiana. Soki yo koloba keno papa na Soraya yo moko kaka. Soki yo koloba keno ngana lingaka tango ba bengaka ye boye boye yo kaka eza bongo. Voilà. Lelo toye na dossier ya Jibe Mpiana, toye na makambo ya Jibe Mpiana, toye na ba affaire concernant Jibe Mpiana, ya pasi pe mawa. La famille, kande tobetaka lisolo, Jibe Mpiana na madame Amida Shatir bashi bakabwana. Mais lelo oyo mokili ekomi kozongisa biso na makambo lisusu ya madame Amida Shatir. Mokili ekomi kozongisa biso lisusu na makambo ya Jibe Mpiana na madame Amida Shatir bandeko nanga. Qu'est-ce qui se passe? À part ça, eza na ba dossier mosusu oyo ezolobama concernant toujours et encore Jibe Mpiana. Kolala kolamuka, ezalaka kombo Jibe Mpiana il faut kake tangama. Kolala kolamuka, oh Jibe Mpiana salaki, oh Jibe Mpiana mataki, Jibe Mpiana kitaki. Qu'est-ce qui se passe? Grande est ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut surtout les étoiles de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bande konanga kande boye bibiso toyaka toujours soki ya koloba ezali soki tomoni keno awa matière ezate en tout cas bomuna mama étoiline te nakoya te ponga de nature na yaka kaka soki na moni ke awa ya koyinde ezali ya kobebe ezali yango bokomona nga na lombangu. Lelo na ye na dossier na ye na makambo ya Jibe Mpiana bande konanga dossier ezali. Avant na ya kokota na mozindo ya dossier wana ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Na kosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Mama Étoiline Inès TV akobanda kotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir. Kande boyebi kolanda pe biso eza devoir bongo na bino, Bino pe de votre côté, bo landa rabiso, bo tala rabiso, bo sale la rabiso pe ba partage. Biso to lingaka tango bo sale la rabiso ba partage en tout cas et ça la rabiso malamu. Voilà. Toye lelo oyo na dossier, toye na dossier ya Jibe Mpiana, dossier bati Amida Shatir, dossier ya Jibe Mpiana, po na miziki na ye, en tout cas la famille dossier eza ya makasi. Jibe Mpiana afingami na ndenge moko ya kosakana te, Jibe Mpiana afingami ya koloba somo. Batu o bafingi Jibe Mpiana eza kutu atate keno biso moko ba Congolais. Batu oyo bafingi Jibe Mpiana bandeko nanga eza ba Congolais ya Congo Brazza. Bango nde baye kosambusa Jibe Mpiana. Baye koloba se koloba, baye kopuata ye o balobaka kopuata. Balobaka bongo na ndenge moko ya kosakana te. La famille, en tout cas nga na lingaka penza na bastar na biso te. Boya kosakana na makambo mosusu me bastar ya mboka na nga na lingaka na nga te. Na lobaka ngo chaque jour, na lingaka penza te na bastar ya mboka na biso. Boya kobetela biso masolo ya makambo mosusu me oyo etali bastar na mboka na biso. Ekozala malamu biso nyonso tosalela bango ba analyse. Po nga na finga kate, nga soki na moni likambo na yo sala analyse, eza bongo. Me komona bandeko na biso mosusu bazo ya kofinga Jibe Mpiana na yokaki nzoto malili, je dois vous dire la vérité. Je dois vous avouer ça la famille na yokaki nzoto malili. Quand même,
Tofinga jibe piana pour quelle raison? Tofinga jibe piana pourquoi? Hein? Soki mutu bosepeli na makambo o peut-être mutu asali te. Bosolola ke koyaka kofinga, hein? Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara. Tokos Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Non. Avant que je puisse parler au grand Chikapaka Loupé que j'ai déjà eu à parler, je vais vous informer de quelque chose. D'un musicien de la RDC là, qui m'a dessus. JBM Piana. Passons le message à JBM Piana. JBM Piana, JBM Piana, je dis bien JBM Piana. Regardez, tu m'as vraiment dessus, JBM Piana. Je n'imaginais pas aussi, tu étais aussi idiot à ce point-là. Tu as chanté une chanson pour Sassou. Sassou qui nous tue, qui nous rend la vie difficile à Brazzaville. Toi, tu as chanté une chanson pour Sassou. Toi, JBM Piana. Je ne savais pas que tu étais aussi idiot à ce point, JBM Piana. Passe-lui le message, hein. Je t'appréciais bien, hein. Mais j'ai été dessus. Tu as chanté pour un dictateur qui nous pourrit la vie, qui nous rend la vie difficile. Toi, JBM Piana. Et le plus grave encore, JBM Piana. Tu as chanté une chanson pour Sassou. Ah, Zoba Aka Zoba. Donc, tu avais chanté pour ta rivale. Ah ben oui. JBM Piana, tu as chanté une chanson pour Sassou à cause de l'argent. Pas de dignité, pas d'honneur. Mais, Amida là, Amida, hein? Tu vas pas me dire que tu ne sais pas, Amida. Mais Amida sortait avec qui? Amida, quand elle était venue même s'installer à Brazzaville, là, Amida, la maman de tes enfants, là, quand elle était venue s'installer à Brazzaville, là, c'était avec qui? Elle sortait avec qui? On vous a embrouillé ou avec Nguesso Maurice? C'est pas Nguesso Maurice. Nguesso Maurice, c'était sous forme de couverture. Amida, c'est avec Sassou. Non, Café du Congo. C'était une sorte de couverture seulement. Pour couvrir. Nguesso Maurice, c'était pour couvrir. Nguesso Maurice, c'était pour couvrir. Couverture. C'est pas Nguesso Maurice. Amida, c'était avec Sassou. C'était avec Sassou, Amida. C'était avec Sassou qu'elle sortait. Logée dans un grand hôtel. Et après, je crois qu'on avait trouvé une villa. Mais, Nguesso
Nguesso Maurice lui avait acheté une villa à Kinshasa, non? Mais c'est Nguesso Maurice qui était en avant. Parce que si c'était tout de suite Sassou, c'était trop direct. C'était pas bien à la femme de Julien Biara Sassou. Donc, il fallait qu'il y ait de couverture. Donc, la couverture, c'était Nguesso Maurice. On voyait que Nguesso Maurice, on ne parlait qu'Amida, elle sort avec Nguesso Maurice. Amida, elle est devenue la compagne de Nguesso Maurice. Non. Couverture. Couverture. Amida, la femme de J.B. Piana, ex de J.B. Piana, elle sortait avec Sassou. Mais, comment s'appelle l'autre là? Le nouveau mari de l'autre là? Comment s'appelle? D'Amida, là. Mais pourquoi il n'apprécie pas Sassou? Comment s'appelle le gars là? Qui est avec Amida là? Qui est avec Amida, le gars là? Ah. Le nouveau mari d'Amida là. Kamere. Mais Kamere, pourquoi? Mais Kamere n'apprécie pas Sassou, non? C'est ce que je suis en train de dire là. Vrai ou faux? Kamere n'apprécie pas Sassou. Kamere n'a jamais critiqué Sassou publiquement. Kamere n'a jamais critiqué Sassou publiquement. Mais alors, posez la question à Kamere. Bon, il va vous dire, peut-être qu'il va vous dire que oui, c'est politique, de tout comme ça. Mais la vraie raison que Kamere n'aime pas Sassou, c'est quoi la vraie raison que Kamere n'aime pas Sassou? C'est quoi la vraie raison que Kamere critique Sassou? Et alors un peu plus congolais. Oui, oui. Kamere a toujours critiqué Sassou à plusieurs reprises. Kamere n'a pas critiqué Sassou qu'une fois. Kamere a critiqué Sassou à plusieurs reprises. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi Kamere critique Sassou? Pourquoi Kamere critique Sassou? Il n'apprécie pas Sassou. Mais alors, Mbandanae, Amida, elle était même venue s'installer à Brazzaville. Amida, elle était venue s'installer à Brazzaville. Elle habitait à Brazzaville, Amida. Mais couverture, on vous a parlé de Nguesso Maurice, qu'elle sortait avec Nguesso Maurice, et que Nguesso Maurice avait même acheté une villa à Kinshasa. Non, c'est pas Nguesso Maurice. Oui, c'est des rivales, ouais. C'est des rivales. C'est des rivales. C'est pas Nguesso Maurice, c'est Sassou. C'est Sassou qui sortait avec Amida. C'est Sassou qui sortait avec Amida. C'est Sassou qui sortait avec Amida. Nguesso Maurice, couverture. Vous avez compris? Voilà, tu banda directement dans Roger ML, tu sur la de tout, sauf rien. Ndengera na Lubaka. Roger ML, parlez-nous d'abord un peu, il y a BCBG. Album, il y a BCBG Balle des matchs. Merci beaucoup. Je pense que Balle des matchs est un album Oyo Bisotou to Bandek aux Elango. Et si j'ai encore une très bonne mémoire, et si je me permets à faire la rétrospection, on a eu à réaliser une émission avec toi concernant Balle des matchs en 2019. Oui. Et Lélo, en 2024, tu es l'issue s'opposer à la question pour la Balle des matchs. Je dirais que Balle des matchs est un album Oyo que moi j'appelle une nourriture artistique consistante au Papa Chéri. Un groupe Nabiso BCBG Mombaba Lambeli Biso. On va offrir biso ba mélomane de la bonne musique, va mourir de la bonne musique, les vrais de Salvatore, les vaccinés, les convaincus, ok non album ezana mututu, so à côté na ba plateforme tu à téléchargement à se retrouver et puis ezana banzembo éducative, ok non so yo ki banzembo neti ba 50 ans et surtout pour na biso bae Tozo banda ba 30 ans, Tito Mata, bientôt to ça ba 50 ans. Il faut yoka banzembo wana pour nous ça la bilan. Donc Balle des matchs ça s'est comporté très bien et j'ai suivi même Papa Chéri quand il était parti aux États-Unis avec l'orchestre. Dans la conférence de presse naïe, il avait dit que jusque là mouvement dans le bandit promotion penza comme il faut à ma cité. Pour na Papa Chéri, tikile non ba mélomane ba fanatique ba consommer dans album, ba comprendre dans contenu album. Et là maintenant, contenu album, ils a bien accueilli ba fanatique.
accepter yango biso tout accepter yango et nous nous sommes décidés maintenant d'attaquer avec la promotion album ya carré banzembo bien okuta banzembo neti ba Bologna okuta banzembo neti ba Eru okuta banzembo neti ba Cardozo okuta banzembo neti ba raisonner banzembo zé belé donc na recommander ba tutu boyoka bal de match quoi. Ok, merci Roger. Mais na banzembo ana parce que nzembo nino pas no bosser la promotion penza ou ils ont vraiment régulièrement, même dans les réseaux sociaux. En tout cas, balle de match, ils ont difficile à opposer Nzembo. So yé mupanzi okuta Nzembo net na Cardozo mwambo yoka o découvrir ba artiste neti ba mishiga ba yembi kuna yoka neti pas sabolingo mbongo pasa bolingo nzimbu na komoka mwa Cardozo sheri batela bulo na baye na nzoto na ngai basokolaka maboko te pona kolia bile ya bolingo basambelaka penza mbete Cardozo mwamba mawema suva loba na bebe suva loba na bebe suva loba na bango loba na bango ndondo oyo katangwa zolongwana ya zule azwi tango tozalaka na yo kakesengo mingi na la joie nzoke ezalaka courte joie yo bebisa la vie na ngai réponse asuko pesaki ngai nga moyuda yo mosamaria ndenge nini tobalana na che maboko na moto nabona ganye yo na forfait to tutisa mikuwa moko ganye azwali nzanza Cardozo mwamba wankena lesmena tomboli drapele peluze komi moselu match komi reporté bomo ya bato nzambe est-ce que vraiment lobi na kokoma lovenga kaka lelo yo polobi eza yanga te dozo section na sala déception bakolenga na défendre bolingo na ngai ele midi donc on senti banzembo moko merci beaucoup donc bolingo nanga osie blé oya komeka papa na kocha yembeli on senti banzembo boyoka balle de match bon comprendre que album wana ya makambo donc acte que notre ponanze so oyo kineti to kineti na raisonner oyoka côté papa Charles Bakeno atano achenga na masuwa soki oza te na ko protester no asalelanga réquisition o estradenge sika simbiaza wanangana ko se retrouver wanangana ko ressusciter mutunga pardon chakale escapiri lukelanga i solution mutunga pardon chakale ba américain ba vengeance attentat Ben Laden kasi vengeance sekwisa nango peuple te o soko bwenga vengeance nanga matanga raisonner simbi piri oyo ka banzembo za donc moya osala show ezate donc banzembo tu ya carré. Ok, merci beaucoup na dédié chanson moi pas Hop Makuba maman na Marilyn et Ayen Makuba Ayen Bayola et mon beau Brice Bayola. Il pas là papa chéri fort. Na principe Brice Bayola ba salama trop donc Brice toujours. Et autant Brice Bayola n'a raisonné mbamo Simplice Casa de coiffure dans la qualification totale. Merci beaucoup Roger Emel. Merci beaucoup pour Nzembo Kito quoi. Donc il faut yo album one les albums moko to bengango 20. Au fur et à mesure 20 aura temps. Ba clip ezo ya déjà. Ba clip non, il y a Bologna ezali Zebuka déjà le monde est zebukalisé donc à fond la caisse wana kuto lo ba kutute. Il y a Bologna ezali et bientôt kala mingi te bozo ba clip à Tendai, bozo ba clip à Bedachou. Donc si vous vous souvenez encore, Papa Chira Boaka ba teaser. Dans ba teaser, on est à la teaser. Il y a Tendai, Elga, clip à Elga, PDG Zali. Donc, vous en avez no calme, ba mise pe ba bandi déjà ba réalisation ba clip na bango siko ne magambo bandi. Ah mais bandi de siko. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous avez besoin de tout avec éclaircissement pour na ba des matchs parce que ba vite terrain mikolo za glisser moi mukie. Biso siko makambo terrain au glisser on a biso okipa yango te. Biso toi professionnel donc biso anytime as soon as possible papa Chira Zawana
Il aime assumer, il assure. Donc voilà. Bon chic, bon genre. Toujours. Ok, merci beaucoup. Bon, tous les canaux, il y a un programme, il y a un groupe. Programme à groupe. Programme à BCBG. Bah lui, il faut botter la date. Maramba le baiser est souté comme il y a botter date tout le monde, hein. Mais ça là na mise. Moi je pense que BCBG tozala na na idéologie moko ya kipe ya yo. Biso kipa marambo etali biso. Mais ce batie biso maramba date wana ezana ba kolo nango. Oyo il faut balobela ngo. Biso to sauter étape wana ya otaba. Oh te biso toza orchestre ya routine. De BCBG eza routine pour to mettre chaque jour. Aussitôt ceux qui ont programmé, producteur a programmé boé, biso beta na biso. Papa Chéraz en étape de stabilité. Il est stable. La preuve année, na bilan na biso 2023, on sentit que bilan est largement positif dans le sens que Papa Chéri a outaki États-Unis, a sali tourner, Marambutu c'est bon, a Zongi, a Malawi. Pardon, Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Kozonga Zongi. Abeti na Hilton. Abeti na le 31. Na Hilton. Na Hilton wana. Table à 2000 balles. Table. Pose table. 2000 balles. Et il faut être Papa Chéri pour faire ça. Et comme dirait mon vieux Roger Ngandou, il faut avoir un trick. Papa Chéri a un trick. Donc 2000 balles. Table. Puissant, la puissance de Salvador. La puissance. Le hasard esclave de Dieu. Il est aimé de tout le monde. Et il faut un carnet d'adresse. Okay. Donc voilà. Non. Avant que je puisse parler au grand Chikapaka Loupé que j'ai déjà eu à parler, je vais vous informer de quelque chose. D'un musicien de la RDC là, qui m'a dessus. JBM Piana. Passons le message à JBM Piana. JBM Piana, JBM Piana, je dis bien JBM Piana. Regardez, tu m'as vraiment dessus, JBM Piana. Je n'imaginais pas aussi, tu étais aussi idiot à ce point-là. Tu as chanté une chanson pour Sassou. Sassou qui nous tue, qui nous rend la vie difficile à Brazzaville. Toi, tu as chanté une chanson pour une chanson pour Sassou. Toi, JBM Piana. Je ne savais pas que tu étais aussi idiot à ce point, JBM Piana. Passe-lui le message, hein. Je t'appréciais bien, hein. Mais j'ai été dessus. Tu as chanté pour un dictateur qui nous pourrit la vie, qui nous rend la vie difficile. Toi, JBM Piana. Et le plus grave encore, JBM Piana. Tu as chanté une chanson pour Sassou. Ah. Zoba Aka Zoba. Donc, tu avais chanté pour ta rivale. Ah ben oui. JBM Piana. Tu as chanté une chanson pour Sassou. À cause de l'argent. Pas de dignité, pas d'honneur. Mais Amida là. Amida. Hein? Tu vas pas me dire que tu ne sais pas, Amida. Mais Amida sortait avec qui? Amida, quand elle était venue même s'installer à Brazzaville, là. Amida. La maman des enfants, là. Quand elle était venue s'installer à Brazzaville, là. C'était avec qui? Elle sortait avec qui? On vous a embrouillé. Ou avec Nguesso Maurice. C'est pas Nguesso Maurice. Nguesso Maurice, c'était sous forme de couverture. Amida, c'est avec Sassou. Non, Café du Congo. C'était une sorte de couverture seulement. Pour couvrir. Nguesso Maurice, c'était pour couvrir. Nguesso Maurice, c'était pour couvrir. Couverture. C'est pas Nguesso Maurice. Amida, c'était avec Sassou. C'était avec Sassou, Amida. C'était avec Sassou qu'elle sortait. Logée dans un grand hôtel. Et après, je crois qu'on avait trouvé une villa. Mais
Nguesso Maurice lui avait acheté une villa à Kinshasa, non? Mais c'est Nguesso Maurice qui était en avant. Parce que si c'était tout de suite Sassou, c'était trop direct. C'était pas bien à la femme de Julien Biara Sassou. Donc, il fallait qu'il y ait de couverture. Donc, la couverture, c'était Nguesso Maurice. On voyait que Nguesso Maurice, on ne parlait qu'Amida, elle sort avec Nguesso Maurice. Amida, elle est devenue la compagne de Nguesso Maurice. Non. Couverture. Couverture. Amida, la femme de Jibem Piana, ex de Jibem Piana, elle sortait avec Sassou. Mais, comment il s'appelle l'autre là? Le nouveau mari de l'autre là? Comment il s'appelle? D'Amida là. Mais pourquoi il n'apprécie pas Sassou? Comment il s'appelle le gars là? Qui est avec Amida là? Qui est avec Amida, le gars là? Ah. Le nouveau mari d'Amida là. Kamere. Mais Kamere, pourquoi? Mais Kamere n'apprécie pas Sassou, non? C'est ce que je suis en train de dire là. Vrai ou faux? Kamere n'apprécie pas Sassou. Kamere n'a jamais critiqué Sassou publiquement. Kamere n'a jamais critiqué Sassou publiquement. Mais alors, posez la question à Kamere. Bon, il va vous dire, peut-être qu'il va vous dire que oui, c'est politique, de tout comme ça. Mais la vraie raison que Kamere n'aime pas Sassou, c'est quoi la vraie raison que Kamere n'aime pas Sassou? C'est quoi la vraie raison que Kamere critique Sassou? Et alors un peu plus congolais. Oui, oui. Kamere a toujours critiqué Sassou à plusieurs reprises. Kamere n'a pas critiqué Sassou qu'une fois. Kamere a critiqué Sassou à plusieurs reprises. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi Kamere critique Sassou? Pourquoi Kamere critique Sassou? Il n'apprécie pas Sassou. Mais alors, Mananae, Amida, elle était même venue s'installer à Brazzaville. Amida, elle était venue s'installer à Brazzaville. Elle habitait à Brazzaville, Amida. Mais couverture, on vous a parlé de Nguesso Maurice. Qu'elle sortait avec Nguesso Maurice. Voilà. Na bandi biso nyonso touti kolanda bandi kunanga. En tout cas, na sengi penza la bandi kuna biso ba Brazzavillois. Ba makambo wana ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko